La richesse partout le belenani pour attaquer moutonio surtout na théâtre maman nyonga 40 bimara na ba 27 abanisi donc yende ngazana gagner no vie na théâtre omoni donc akoko finga ba théâtre te pas ko finga akolo ba mamba mabeo ba théâtre ba sala te bobi omoni tango za docteur il faut au bomba ba docteur mususu parce que eza déontologie na bino ki docteur kutu ba maman mususu de bazawana ba bimaka na ba jeune garçon au théâtre dans chaque tournage maman onani c'est que machako. Oh, c'est que machako. Parce que mère top penayo kakepene yende na maman et Nicole et Baradani bazar basala mambana matro. C'est qu'à lobby na bango. On dirait ya ça mutamboa qui là. Pour Mike la duchesse, au lobby ma bé. On a place et c'est précis ngate po na kaka au bois qui machako jeton qui abandonne ko bimala ba jigolo. Na mi bala bana miki. So ba fingi la duchesse et quand musangate. So ba fingi la duchesse et les kinanga ne lo côté. Parce que ba bengra ba bandoki ba démon OK bité bango bat ba tcha na ba poison bango na bango yo mo na bango bato ba na amour te parce que so ba ki na amour ba ninga ba sala mamu ba saliana te même si la richesse a lobé bongo ba ninga ba sala ngoti ba ninga ba luka la richesse soit na privé soit na ndemo ba luki ba régler entre bango et même maintenant ko tunani bato baza capable de tout pour na ba vue yo mo na bango ba bato moni tiko bango bazaka ben gratie pas maman livre mutasunga bango bata théâtre ba gras maman li va aider à bango mais bango monde bazana mona ba vandi comme ça la mutu ba comme finga maman li ko sikate parce que solo bango pe place ba vandi ma herbe olandanga boyo comme non loba. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bisoyo sur na Congo Source Télévision, Bobby meilleur du Yangozo Pesara Makambo. Il y a Suleiman Konde na Glody Mutombo, les géants de la presse. Voilà, les loto yé li suna dossier, ka fumba na dossier li biso li suna YouTube. Il y a comme mona ndeko mobali Mike la duchesse ko le kana télévision puis ko tenir ba propos moko il y a bien té par rapport à bande connaît ba comédien. Voilà biso to ya ka na Congo Source Télévision soki li kambo ezali. Soma ezali toye donc moto mojali yango biso to kiti lisusu lelo na Congo Source Télévision pour to pesa makambo. Voilà ingénieur oko fongola déjà caméra tous invité à lelo. Bonjour Suleiman. Bonjour à toi Glody Mutombo, bonjour na bino to batobola na donc lelo na moi show donc to ayo télé. Bon je reste mboni mambo ezali. Motema karine mboni mambo ezali. Ah ya. Suleiman. Biso nyos to mona na YouTube comment est-ce que Mike la duchesse ba yambi a obtenir ba propos moko ou eza biso kuto ba comédien mais les biso déjà mais ya lobi bien non nazo yé ba mam non lo ba bien émission oyo ko lo ba ke ba comédien bango na bango déjà ba bimara oui to yebi ke comédien nyos ba esika nyos mo sina mbal bazali bolingo sa ni ezala lango kaka mais siko ya ko lo ba ke ozala marié ou ozala marié te ozala mwana mukie ozala mukolo na chaque tournage babimaka. Ouais donc voilà c'est que Mike la duchesse nangina lo ba donc omoni nzete o ebimi son ebali ero bimi libanda ya ebali ezate ke non o ya nzete donc ezako nzete mo ko zo ngo peko ozio ngo tchango ta monument na ndako tala ngo parce que esova vina donc yende ngazana gagner no vie na théâtre omoni donc akoko finga ba théâtre te pas ko finga akolo ba mamba mabeo ba théâtre ba sala te bobi omoni tango za docteur il faut au bomba ba docteur mususu parce que eza déontologie na bino ki docteur donc yo pe na déontologie na bino ba théâtre il fallait baka ko bomba ba ninga na yo parce que eza mabe o bilonio surtout bo sala parce que yo moko o milongo la te on so lobi déjà bongo biso ba théâtre donc comme Sodome na Gomorrhe c'est que déjà bino tout bo sala parce que yo de 1 ozaki a on kino kina poto kaka grâce à théâtre. Omoni donc aux hommes au fou comme tous les jours au samedi la ramonta côté na théâtre parce que à sauva vino a bongi sa vino le pour comment la duchesse mo qu'il est bio c'est grâce à théâtre
pour ceux qui sont qui théâtre te tolinga to yebote ndeti nga kutu bwena lingena yebata mokite parce que olinga ozala tali kambuté mais lorsque ka théâtre ngo oyo salaka okomo finga ba confrère na yo ba consœur na yo ofingi kutu te mais olobi mama kamabo oyo izalaka te okutu ba mama mususu nde bazawana ba bimaka na ba jeune garçon au théâtre dans chaque tournage maman onani c'est que machako. Oh. C'est que machako. Oui, apparemment on nga ba lobeli ligamment. Maman yo lobela oka air machako ku c'est que maman on c'est que machako. Hein? Pour tout total bébé machako zena mbalité c'est que lobi na machako. Mike la duchesse donc maman tout solo ballon wana il faut ko yeba ko tala mambu yo so bimsa na ndokolo parce que ezamba maman mususu pe oyo bengi saka na théâtre. Peut-être baba lolinga su na théâtre ne à partir ka ya makambo lobi moni. Donc voilà, pour tout mona pe série mo boye maman top na mami bakata Nicole toyo kaka que babunda en plein tournage baole la comment les aranani comment les aranani yé pas arana trio o ya Fendi Ada na Raïs té ba Fendi Ada Raïs bon misal yé pas Ramon Moulaï boy Ramon Moulaï azarape ngambe boy Ada té arana mama ndefu boy na bossa ni komone mais komone goya baole la garçon donc si na lobi bon déjà place baza ba comprendre de qui je parle donc voilà et ça mambo moko ezalaka nango parce que ceux qui ezaki na Congo ti ata na Nigeria to ngeto kokuta mama pasa wasa la film na Nigeria abima ata msuna mwana na msusu oyo ya nini wana o to msusu mama mo basa la film na Nigeria bima to msusu pe na chukuma omoni donc ezango ndenge mo ezama makambo sala makambo makambo sala donc exactement parce que oyo mona on a théâtre parce que so pe basala ka bongo ti omoni to ngeto pe to zaba plutôt dans un théâtre ou dans un lieu. On le baba mo o bama écoute na kacha théâtre parce que yo olongwa kin okina poto. Alobi bien, alobi esprit amabe et s'installe na kacha théâtre. Na mon na bango théâtre. Théâtre on ce qu'il faut qu'il préciser et s'installe et pas bato kin ni to pas bato poto parce que na poto kuna pe basala théâtre. Amilongo la. Poto kuna pe to na ba meta pinga to na ba président Hans Luzolo to na ba duche kapanga to na ba te belé bazaka na kin aba kinda poto omoni. Donc voilà c'est un peu ça avant aloba mama kam so fa calculer faut agir kamaloba na e omoni. Il faut à calculer en pena kitoko donc akolo ba makamote na loyingi parce que ndeti ngabwe ndeti biso bato to rapa na compréhension mo bweko ozo expliquer ngali comme maintenant comprendre na ndenge na nga bo ndeti ngabwe na comprendre déjà que alobi na machako yo ça problème kutu te nga comprendre que alobi na machako comment yo okoki oloba que ba mama mususu nde bazana c'est ko bakeli machako. C'est qu'à boire qu'il machako. Yo ça un problème Suleiman. C'est que yo yebi que machako bi mara ba jeune garçon. Bo mona ka bi no sala ba Mike la surtout. Au moni biso no surtout. To ya kana matanga machako to mona mamni ndi kana yo beta lisolo ku exact. Donc yo bakisa ku pe ya kolongola ezati. Au moni po ngai selo ba idée nanga ba boule nanga c'est kalobi na machako. Voilà pour comprendre que toi là Suleiman Konde ya ki na kana makambo ngona ba façon boy. Suleiman akobakisa lisusu ki ya koloba moi, il y a 27 ans, 28 ans, Kobimana maman a 40 ans, 50 ans. Moi, après tournage. Moi, à 27 ans, puis à 28 ans, il faut que tu faciliter la compréhension, madame. Pour boyer, tu as peine troublé. Au moins, tu as troublé, tu as 27 ans, 26 ans, pour tout total bien, 40 ans, 50 ans, ici, là, tu as 40 ans, 50 ans, il s'est péché. Tout nani lisusu mami bakata Nicole et bakata to mère top parce que mère top penayo kakepene yende na maman et Nicole et bakata ni bazar basala mambana matro c'est kalobi na bango on dirait ya ça mutamboa kila voilà au moins il faut comprendre bamboa kila ne faut voir na penzo kanisi bende tinga pena muto vanda pe okanisa mutamboa kila au moins a pena garçon mboa kila. Donc les ana au moni bata théâtre bu vanda bu kanisa la richesse partout le belenani pour attaquer mutunyo surtout na théâtre maman nyonga 40 bima na ba na ba 27 ba ni c'est que mimika bongo c'est que mimika bongo genre au matin la voiture na yepu na suka au bimano kana kata voiture a kuku ya no peka ya déposer pa no kangam no na mono lo benga mbata moi na 27 ans gifler maman mukolo na kata voiture yo ka ba kopo Liko nango to ebi makama bongo banda kala obomba voilà c'est que yo po banda ko sala ngo yango bomba kisiko lokwa yo tika ko sala ngo parce que peut to yo ka on dirait rôle au joueur on dirait aux ala pe bongo ya solo
omoni rôle ya jouera on dirait azala pe bongo ya solo on dirait pe yango mtememe na poto nde toyokaka basoupçon mais est-ce que ça nde toyoka bongo eza te ke tondima yango parce que yana bato mosusu oyo bayebima la duchesse na bakashe wana te donc yo kokoya mpe kobebisa réputation ya bato théâtre te oyo misusu mpe bato bayebi bango mpe na bakashe wana te parce que nde toyokaka mpe kaka mpo biso na kisasa toyokaka kaka malgré tout no tomona te toaka na baconfirmation te toyokaka kaka toyoka mpe ke no bokóma na église moko boye na ngiringiri esika bokóma oke kosambela kosimba bakisi bino ba jeune théâtre lelo tika pe Mike la duchesse aluba pe ape na raison pe d'un côté omoni donc ba comment ki kosimba ba kisi kosimba ba gwa ya makasi kubwaka ba binda makasi omoni tika pe Mike la duchesse aluba d'un côté a na raison là contenir ba propos ndengo en tout cas ezaki choquant comme on a ba comédien ndenge ba réagir Suleiman lobi na fandi na meki kozwa tant kotala ba comédien ndeni ba réagir mais c'était catastrophique mais est-ce que moni bato ba réagir ça mabe na likambo za bato baza concerné bonde tinga bonebi ba lobi kammo betani na ngati est-ce que parmi ba comédien on a yo moni Ircide Deschamps azati yo moni si la bisabi azati parce que le bitan monsieur etali na ngati na réagir pourquoi non ko ton pe pourquoi pour ezali kambo oyo etali na ngati atam qui toi attends qui toi et le Christelle de Moto donc ça me regarde pas ça me concerne pas et t'as une ce qu'on côté dans nini et quand t'as la nini non réagir pourquoi pesa bato oso talibé balukara ba vu et mingi non moté manangé ça qu'ils a comédien no bato ko publier karaté a produit beta qui tamponné longue ça été yo bongo na est-ce qu'ils a été ça été yo bongo na non on a tout ni ça été ça été bon Suleiman mitune za ya ngai ba biano za ya yo voilà tomoni lelo mahamango ezobima tellement beleke ngande ya boyesa langa ko na cerveau plastique yoka ba propos Mike la duchesse avandaki a émission bena inere a popoli bango comme il faut lelo Mike la duchesse a su courage ya olo mambo na télévision tomona théâtre bandi le théâtre za makambo kala bat bakufa ka pekala lelo Mike la duchesse a libso makamona juste parce que alobi na théâtre batuna nemoro ba komi kufa 2 3 4 yango akokite alobi batu na numéro ba comment kufa 2 3 4 théâtre kala batu bane ko kufa ya lelo peso batu ba kufi c'est normal batu ba kufa au moins parce que liwe est naturel liwa so écoute na théâtre té écoute na musique so écoute na musique té écoute ton musu aux maçon écoute ton musu aux charpentier aux menuisier aux mopakoli couleur aux journalistes ndeti biso donc liwa est partout et ça c'est que car le quoi ba théâtre ndi parce que et au moni liwa ya likambangonga ba bengi ça qui bino pas pasteur oyo ya njili pasteur de la foi mutakena té est-ce que bobi ke mutakena té azola bino vision parce que bino nyonso to bolinga ko négliger c'est ça omoni bango baninga ko négliger nyonso alors que yana makambo suso ko yoka obwaki si même suso yoki penako ata obwaki sango na minute wana ovandi yomo erotika yomo ko ovandi peno boule okaniso lobiti likambo na obwaki sango boite tika penako na kendi na expliquer ba ndeko mususu to mekato sali dans to chongo na misala omoni ba bengi ça va pas pasteur de la foi batikala ko kinete mais siko lelo mingi entre bango ba comment appeler ça pasteur de la foi raison ata ba lo bango boite mais na sa motema na bango na sa ba pongi na sa ba ndoto mingi ba comment appeler ça pasteur de la foi raison parce que ma kamu pasteur de la foi lo ba ya ngonde mutu ekomi osalima ya ngonde mutu pene komo osalima comment na Mike ba comédien lobi Nathalie vidéo moko na chaîne ya Gabriel comédienne Gabriel Azaki nebe kaka faki za Gabriel a sali vidéo moko na ba comédien musu bazaki na tournage ba comédien ba miki opesa moi ba point de vue na bon par rapport à mambo oyo Mike la duchesse a lobby mais c'est étonnant ko bikoyoka que Mike la duchesse genre bazo juger que Mike la duchesse peut-être a craqué vu que mbongo ya ki nango ya voyage et s'il et puis Marcus Kuller oza akin bobi yende a opesa makambo mikolo yi ba obi soka lobby mbongo c'est que lo bana Marcus Kuller parce que Marcus Kuller après chaque tournage atambola na mupiku ya ba fi ba kendara bena bo pas dépenser bena 300 400 ba fait ezobi mapenza n'est-ce que jalousie on est petit Mike la duchesse à l'école ou à maman à la télévision. Marquis de Killer on a yebi. Yé Marquis de Killer on a yebi pour on a yebi dans retard ma case. Na yebi dans retard et ça souffre trop la théâtre à moni passe déjà à comédie à comme rouge. On a yebi dans théâtre déjà comme rouge na qui ça avant qu'il ne poto ala. On a yebi été erazana kin. Pour son yebi na kin donc attendre émission na ko bengi c'était parce que azana c'était non préféré na bengi ça Herman Kasso. Non, parce que si la duchesse a eu qui zoua,
omoni la duchesse oyo que les oua par rapport à quoi parce que la duchesse a sala ba succès ya ba cassette ya ba CD yé kuta ta solo tata likambuté yé marquis wana siko yé la duchesse oyo que les oua par rapport à quoi ba théâtre moni e moso bolo ba makambo ya botala ka bisika ba utaka na ba ninga na bino parce que la duchesse bo utana musika ya lelo tendeti yo ya gabi la duchesse a muto yo ko ba ko la kisoyeta exactement parce que moi mon ba bimisika ana mbongo on peut se blomba mbongo qui va tournage à fouti blomba ba larmo ya bien ne siko faut besoin na mina karabo négliger pour na mutasika ba binzu wakala ate toboka mais ngonde kaninga banguba kitoko omoni e ba ko kaninga nguba elamba pe ba soupa kitoko donc voilà nzunga kala ba boka kati omoni bino nde bozana ko tofaki bovanda parce que un sous pe ba mo wana mo o na lo beleza ba mo o ya pasi ba mo o ya pasi o la duchesse alobeli donc ba pasi o la duchesse alobeli ozo komela bino peut-être ça pour na comportement na bino omoni tiko bango bazaka ben gratie pas maman livre mutasunga bango batate ba déconner ben gras maman livre et dara bango mais bango monde bazana mona ba vandi comme ça ba lamuki ba comme finga maman livre kosikate parce que solo bango pe place ba vandi ma herbe landanga boyo comme non loba ba vidéo za na YouTube bo le kana YouTube wana botalati et na bato su artiste msusu akenda aliambonga maman livre azo ba soso maman livre ba pondo maman livre ba tomate bota na kinga kati wana aye na kati anda kuna loba na mkibo mpia kebeti akomo finga maman livre pona ba vie matana chez omoni donc baba ngra moko ya mabe yango na système awenge ikomotambola partout musique iko ingratitude na ingratitude leader ana eda sungayo olongwe pa na ye okomo finga noye omoni ezaka nde mona bango mama liva eda bango siko so ba fingi la duchesse et quand musangate so ba fingi la duchesse elekinanga ne lokoti parce que ba bengra ba ndoki ba démon okebite bango bat ba tchana ba poison bango na bango yo mona bango bato ba na amour te parce que so ba ki na amour ba ninga ba sala mamu ba saliana te même si la duchesse a lobé bongo ba ninga ba sala ngoti ba ninga ba duka la duchesse soit na privé soit na ndemo ba duki ba régler entre bango et même maintenant ko tunani bato baza capable de tout pour na ba vue yo mona bango ba bato te parce que wana za ko luka ba vue penza na makasi koluka ba vue penza soko luka ba vue tikala mutakala tikala sot na kaleso na tite abangani banduta to ba tampon bete na maboko wa bomba na ba tatouage boni buzoba boy comment que la duchesse olobi mabe nga place et c'est plus ngate pona kaka obwaki ma chaque jeton ki abandé ko bimala ba jigolo na mibala bana miki au moins place et les enga ya mwana mais ko parti mususu wana etikali o ba lobi keton parce que mbonga ces jours ici ya mo craquer au sali bozongisi boy aya comprendre kaka ingratitude des amants de terre parce que mingi pe bazana o ba loba o sunga pe déjà bango o bengisa bango na ba tournage ba mabo makasi so aya ata polo ya imaki la duchesse bato mamusa biso no bazwa te ata mayo ya 500 francs bato mamusa biso no bazwa te voilà tomonaki lisusu ba propos amaka lunga kolobaki eloko maki la duchesse asali et amabe peut-être amonaki koto nada na kraka koto tanti lindo que je salue en passant na kraka yango na epese moins vertige koloba bongo puis ko abaksi susuke ba misusu baza ba marié misusu ba fiancé misusu ba na ba chérie na bango koyoka ki na basa mabala na ba fiancé na bana bango nyos ba leka bango ya omoni sikoyo na nada na tanti lindo ti ba koma ma o ba komi wana c'est la duchesse parce que sur la duchesse a yaka na théâtre te on dirait mutabanda jouer makamba ba rôle wana c'est la duchesse parce que c'est du pur la duchesse nyo surtout au bon ça là c'est de la duchesse parce que sur la duchesse a yaka na ngote bango balinge ba sala ngote balinge ba zoba idea na we balinge ba za tombe na idée mais ko force wana et bon amutuma boy aya a déverrouiller makambo bo bat musubo landa na sima omoni apesi bino no aval bino sko bokomi boya bolanda kana sima omoni boya bolanda kana sima parce que sur la duchesse a yaka te bongo na théâtre aye penza bongoko nga pena na ye na la duchesse na ye bongo na théâtre banada balandi batanti na balandi to comme mona pe bana msu ya salité pe ba comment jouer ba rôle na pe ba ya pona nani pona la duchesse donc soko jouer rôle wana c'est kolanda la duchesse omoni donc la duchesse ko kanga makraka te po bato ya la kisinzela et ça la matière donc ma kanunga zani bien et ça te que ndemo moi na exaucer exaucer kiala
moi on a exaucé le quoi il pas quatre la batmangala donc akangama kanunga kaka c'est ça donc c'est que tout le bapé bongo so la richesse ba kange kaka pa nada na tanti bindo c'est que moi on a pe akangama kanunga kaka tout le bongo ah ya botika biso to vanda ko botika biso to vanda voilà to comme biso comme na suka na analyse ya le to ça na Congo Source Télévision voilà Suleiman na maramnes to lobby conseil ni opesa na ba comédien et puis conseil ni opesa na Mike la Duchesse mambo to lobby conseil na opesa ça que botika pe Sodome na Gomorrhe bolo balabino somo bolu kana elonga nzambe pona ba malheur oyo nzambe ne secours nzambe ne recours au bino moko ko recourir na ye natango passe natango détresse bokimina kapa nzambe église wana bokinda na ngiri botika ngona bopemisa mikolo po ya ngwana ndirezo eza porte d'entrée ezo fungola ba porte ekotela bino ba mawana kata monde na mina théâtre bozo perdre bata malonga au mon église wana ngiri botika ngona Mike la Duchesse ayo bwa keli machako jeton ke yenda banda ko mana ba jigolo papa yo ba okoma mkolo ko luka ba jeune fille omoni okoma mkolo luka ba jeune fille bata théâtre boza en amour entre bino boza en amour entre bino makalunga batu nyonso to obolo bilobela botika no bilobela botika bilobela po prochainement erno ya na ba bombe mso po na ba bombe prochainement erno na ba bombe mso erno bombarder zande Hiroshima donc bonga makapo oyo meka kuta yene kuta répondre nga voilà Suleiman profitez peu que ça va dédicace na envie que to comme na suka kuna yo Glody Mutombo kuna ndengo ya minga pona temps na au disposer temps na pona nga na pesi ba mbote na batutu balandi biso Sarah Kateko motema Thierry Ngimbi na Texas na Dallas na moni pe bongo Jresse Mboni motema Karine Mboni mère double na moni mon cordon Hervé Kabamba la peso ba mbote je vois donc là aussi Christelle Lomboto Christelle Lomboto Bobinza Baninga propriété Nza Baninga soin na pesi pe mbote lisusu na Priscille Nza ou Marino Soumaka le père les noirs Riri la panthère hein? Ma grande sœur propre hein? Bobis Laetitia Sindani na peso bambote Laetitia Sindani na peso bambote Bobby Max et Maxwell Makaya na peso bambote bino tout bato bolandanga na TikTok ma famille entière la famille Konde Rita Mondele ma maman chérie ton anniversaire c'est déjà les 11 donc joyeux anniversaire d'avance à toi joyeux anniversaire à toi ma maman chérie donc plein de bonnes choses plein de bonheur à toi merci beaucoup. Voilà, bon comprendre que toi qui n'a Suleiman Konde passeport rouge, le véritable passeport rouge, na yende tobeta ki moi ma solo, ya ndenge marambozo s'est passé na internet, voilà to comme na na suka, na profiter peine occasion na pesa mbote na big manager Alice Kambembo, moi c'est à Pembe depuis 0033 motema AID Sungu. Na yo pe le véritable boss Tony Bolavi depuis 0032, binondo ndiye bo simba makambo mikolo yo. Restez branchés scotché na Congo Source Télévision a sika makambo ezali bio tozo ki na onka aboti na suka bye bye.